Capage TV. Capage TV. Nalobaki pendant que nazobondela nzamba azoyebisanga génération oyo ekoleka te yesu azoya na génération oyo toza ba génération mosusu ekoya na nsima te mutu nyonso ase préparé basine nyonso attendre la fin c'est kokisana. Avant le 15 février 2021, cherchez à quitter les lieux où vous êtes dans la diaspora. Amen. Après cette date, vous deviendrez des esclaves dans ces pays-là. Ainsi dit l'Éternel. Le message n'angezaka ke banana nzambe basokola ba robe. Lavez vos robes, la Bible dit préparez-vous. Basine nyonso attendre de la fin si ekokisami. Après mon pépé ya pandémie oyo kimi kozana ngo souté. Et kozaka de guerre mi pépé mususu makasi zo ya kobeta. Oyo komi masu bato. Alors nous tous banda ko se préparer parce que toujours qui attendent de la fin. Je cache. Hein? Vous voyez? C'est ça l'eau, non? Je cache comme ça. Bou. OK. Je cache. OK. OK. Écoutez maintenant. J'ai caché. Qui n'a pas vu la bouteille? Personne, hein? Regardez la démonstration. C'est la bouteille. Hein? Vous voyez? Alors, je peux prier. Dans ces livres que vous voyez, j'ai mis les codes pour que l'eau devienne une autre couleur. Qu'est-ce que vous voulez? Rouge ou bien orange? Vous voulez la couleur rouge ou bien orange? Écris-moi. Orange ou bien rouge? Orange ou bien rouge? Ma placé. Vous voulez quelle couleur? Quelle couleur? Orange? Orange? Vous voulez orange ou bien rouge? Orange ou bien rouge? Placé. Vous voulez quelle couleur? J'aimerais que vous m'écrivez là dans les commentaires avant que je transforme ça. Vous voulez quelle couleur? Orange ou bien rouge? Au nom de Jésus. Je vais transformer ça par le nom de Jésus. Vous voulez quelle couleur? Écris-moi dans les commentaires. Orange ou bien rouge? Orange ou bien rouge? Je dis orange ou bien rouge. Écris dans les commentaires. Si c'est orange, je vais transformer orange. Si c'est rouge, rouge. Ok, bon, j'ai choisi. Je vais transformer ça par une couleur d'orange. Dans ces livres que vous voyez, je vais vendre ces rouges. Dans ces livres que vous voyez, il y a des codes. Tout ce que je vous dis, ce n'est pas la magie. C'est une force. C'est Jésus-Christ qui m'a révélé tout ça. Et je vais faire la transformation par le nom de Jésus. Écoutez maintenant. Orange. Il a écrit orange. Voilà. Je prie. Yo yebi. Na yebisaka prophète Seda na mosusu na boy kotanga kombo abima na prison na misusu wana nyonso na yebisaka bango ke nzamba obeta bino bokufa. Bo se repentir. Rapidement boluka nzambe na ndenga solo. Seda yokatin lelo akufati. Omoni biloko wana nde biloko yeye na eyaki awa na 2014 15 12 makasi na kende kote na Lubumbashi na bosanaki papier na bosanaki cravate nanga na Kinshasa na tindi bazo yango te na zonga ki na esprit na zu yango voyage astral bateya yango wa me bato bafongola misu te. Comment un homme de Dieu à cause na Lubumbashi lo bana zonga ki na ndako na yeko zo chaussette na tikaki n'esprit bato pe balobi amen. Voilà comment est-ce que peuple de Dieu baza aveuglé lelo zo mona bana ba chaînette bazolata même yom tolandanga parce que na mino lata ka chaînette wana ya kabal juif abombaka médaille nango na poche bino bomo na ka chaînette mais vous allez toujours là-bas babondi na pona bino après bo tuna pourquoi ba vie na bino ezo fonga maté ba pasteur on baza ba vendeur des esprits na marché satanique baza ba commissionnaire bango nde ba oteka ba milimo wa batu na marché satanique bazolia pe bate bien na bango na ba sango ba kota magie na ba messieurs labe bazaka na magie na ba pasteur wana bazaka batu moko ce sont des vendeurs des esprits ba commissionnaires ya marché satanique ce sont des personnes on nzamba ko beta pe nzamba ko tika ko beta bango te Ezekiel se repentir lelo ba pasteur ba olata ba chaînette bazo bangate bazo lata ba nzambala na bango ba uti ko zona na ya ba couleur ya bibembe bazo lata la tango omona nzambala moko boye otali sultan wana ba sango ba sala yango ba nini ba kilt na bango ya baliwa pasteur alati yango ekote ya nango ayebi ce sont des codes vestimentaires o bango ba yebi ba code vestimentaire on est outil na ba bloc na bango ba ke kota wana ye Ezekiel azoko invoquer ange azupe mulagi na zo ningisa azoko wote na ange mai bazala eloko ezo sala nga pasi na suka
Ezekiel azoloba. Okelo kalobi. Soko lingi obanda okwesa batu na église, ki somba livre pa na ye. Donc tu te montres à peine dans l'église wana bana livre. Donc eza bana livre. Donc parce que na utata livre na ndako. A invoquer azui puissance ya kwiti. Aya boki kwiti na église ali. So tomolo bako likolo bato bandi bambana. Mais regarde maintenant, siko bato bakoya ko kanisa pe que ndenge to sala ba délivrance wana bato bakoyaka eza aventure eza ba livre Ezekiel. Au moins siko. Ouais. Babi bo somba makasi. Boki no somba ba livre pa na ye. Mon frère, se repentir au kukufa, au kobela liboma, na yebisa kaseda awa. Se repentir, boze belé na kata ba aventure wana. Repentez-vous, nzamba lingyo makasi, wa mosala nzambo te kana yo bien moment où se repentir yango. So ke za bo nzambe oyo zo sala. Je t'invite na plateau. Yaka face à face ngana belela Yesu awa, yo obelela ange na yo wana po eza bo nzambe, ma yo wane bongwa na to mona ngo awa. En tout cas na yo samba na église na yo. Na okanga église na ngai. Frère, bokomo na clarté na sina moyawa. Tant que les parents ne sont pas honorés, oh, tika, beaucoup à la maudit. Ce qui va parents baza honoré te. Moi nana se na moi awa, faut yeba ke batebele même baza maudit na ba misala basala abima na ndako na bango sona na papa na ye abunda na mama na ye ba bloqué belé sala qui vient moi ne baby. Mais tika la ko yeba ke lorsque les parents sont honorés bana papa mbula maka. Au prophète moko yebisa biso mama na biso azando kisko bozu mama na bino na boye daka yesuté. Botika mama na bino azali lamba malonga ko lata te atape prophète yebisa binoté mais pendant ko landanga yo no mbali lobola ta ba concordance mama na bino eskana chemise malonga papa na bino azana veste ko mana miso abatu. C'est ça. Soka na biloko nyo soté et ki ata lobaka te. Et que bino honoré ta yimaka. Boye ba ke no bokozala maudit. Soki mutu a honoré ba parents na été aza maudit. Soki mama na bino akufi. Il faut kundaye papa na bino akufi faut kundaye parce que bino boza bana faut bo honorer avant bo honorer même na cimetière bo honorer pe pendant kaza en vie et ceux qui paient le loisate il faut bo honorer parce que botika li orphelin bozo papa mususuté papa na bino ka yewana mama na bino ka yewana bozo papa mususuté bozo mama mususuté ba changaka mama tata zandoki d'abord ce boké na jugement na nzambe olonga te pour ce boké na jugement na nzambe prophète biso mama na bino andoki non oui so mama na bino na kindoki na ya avaki ndoloka abando peso libele bon na pesa mona nga libele akotika la kolela apeso libele ke loka ayo kozonga bongiso ya zipio bangungi ba soyote yosko okoli abokoli yosko komi mutu ba yebiso sko papa na bino za kandoki mtakanga famille yosko lobina ko sunga papa na bisote donc même so boké na jugement na nzambe okwei parce que yena kindoki ne atangisio abatelio akolisio alakisio kotambola alakisio koloba na tour na yo te azandoki na kosungete tu es maudit donc batebelo mona ba souffrir awa pona ni mama na bino alelaka papa na bino konto de viezate yo so zumbongo ke na bar bazo boaka yo DJ zo yemba yo yonde makambo tondisi mesa na ba bière papa na bino chimiza bima na miso bato ezate boutique mam na kitambo bomoni ngale ana pembeni wana na opona pona jeblamba banda na opona ya rentrée scolaire batone so baninga kolata bakecha bien ya combo partout ozali yeba ke boutique eza moko boutique mama grâce eza moko na venir Kasavu bona zo sala ko zo kende kitambo magasin en tout cas bomoni ngamoni na okota na opona donc maman to ça la contrôle technique entre maman na bana maman là tara bien est-ce que moi non là tara bien adresse ezaka moko rentrée scolaire ba maman bana mitu passe sili pour maman ni ayena boutique mam nyonso ezali ba mariage religieux coutumier surtout de mikolo ba bi rentrée scolaire ndeto beta c'était boutique ya moko boutique ma bomonde na on lakisa bilamba bomonde na on na ba cake bomonde na on lakisa bilamba bana nyonso ezana boutique mam anana vers kitambo magasin station MLK so communal au mati oloki kaka arrêt Quado au moni so arrêt Quado talika moni boutique mam non loin car il y a Kitambo magasin vraiment so ti Kitambo magasin so kita vers station ML pembeni wana kaka au mona en tout cas ba onyo so baninga kolata ba onyo so ebika mama alingi mwana za propre boutique mam onyo so za parents alingi mwana na za na ba norme ye moko pe parents nyonso eza kuna en tout cas na ser bozo tozo illustrer bino bozo mona ba onyo so baninga nga so lobika mama ni na compte ya Capache TV na compte ya site ya Capache en tout cas réduction totale bana babandi classe maman za air yango décembre pe air yango nyonso eza na boutique mam ba gros bisous biso stolata kuna biso tozala kuna réduction bilo nyonso ya combo ya solo boutique ya moko boutique ya moko bilo to linga ndesko ya mam. Pour être chic et belle, Herbie Sarah Amani vous propose des perruques de qualité. Nos perruques sont fabriquées à la main propre
et aux machines. Pour Herbie, contactez-nous sur Instagram, Facebook. Notre email herbisarahamani@gmail.com et sur WhatsApp +1 40 36 063 765. Les secrets de la beauté, Herbie Sarah Amani. Si tu es capable de soutenir Maréchal Rive Kono, en tout cas, on peut s'abonner massivement à la page Facebook, Instagram, donc Rive Kono au quotidien, qui va vrai champ, donc tous allons soutenir Maréchal Rive Kono. Donc si tu es capable de soutenir, donc sur le carré à carré. Donc ils sont tous de soutenir Maréchal Rive Kono. Donc la part n'a vraiment soutien déjà balati kitoko contrefaçon bami bengi bango ba héritier ba inonde la Chine ba inonde pe Turquie ba dévaliser Dubaï ba kotitina kato hey 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 mama lana leli hey 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 mama lana leli. Capage TV, merci na balandignon sur Capage TV. Merci boza vraiment connecté na biso, en tout cas biso so ki nzambe te mobulu. Merci na ba abonné, merci na ba partenaire, ba misu bazo kende, ba misu bazo bakisama, en tout cas tozo vivre na ngolu ya kolo ce qui était nani susu tozana prophète Marquis Ephrata tokolobela penza mahambo etali actualité ya église po ba prophète alokuta ba ko bakisama batu ya lokuta ba ko bakisama église penza ezali susu na bokebi mingi te église ezali susu na foi te parce que mahambo ekomi ko salama ekomi ko pesa batu nakanda ekomi kozangisa batu foi donc on a manque à foi koleka nde tozalaki nango liboso. Bonjour et bienvenue motola nzambe. Bonjour maman Cynthia, nzambe alola pambola bande ko so baza connecté, nzambe alola visiter ba onyo so baluka ye na sincérité, ba onyo so bazo salela ye na intégrité ya so pambola bango biso toza bien kolo azobatela bien que mosale ya makasi mesaba. Ça va encore abattre. La bonne mboka, évolution ça va hein. Évolution en mboka ezaki. Kulune mati tolo ko saranate hein. Zambe azo senga premièrement que ba serviteur de Dieu oyo basaila kanzambe na sincérité batelema pona ko bondela. Mboka ezo traverser étape moko oyo wapi bato ya mitema mabe bazo se préparer makasi pona ko yeba ko pelisa moto na katikati na mboka. Zamba kende ko loba même avant to koma aux des mois de février mon pépé moko zo beta na ville à Kinshasa o wapi ko so papenza makila makasi nzamba kende ko senga ba intercesseur nyoso babondela ka pona mboka ba serviteur de Dieu basangana babondela pona likambo oyo penzamba ko yeba ko longola eloko oyo liboso ya peuple na ye pendant que parce que za babloko moko boza préparer na bato ya misala mabe o bazana posa ko sopa makila pona ko se positionner na biloko na banga mulili na 2021 2022 2023 parce que nzamba bande ko kende ko talisa batie ba tono na kati ba rond point pe na ba kuanyoso ba tono wana minene pendant la vision nzamba zo talisa il y avait des gens où bazo ko renverser makila bazo tondisa makila na kati ba tono wana mais parmi ces personnes il y avait d'autres personnes où bazo utana hôpital bazo ya bazo tondisa. Alors l'Éternel abande ko loba même na bana na ye na temps où tozo traverser sukato belito yo ki passe olingo ki hôpital luka ba bondela pona yo parce que ba solo lina ba bango oyo pe bazaka na hôpital pona ko faciliter bango aucun hôpital ubikité pe nzamba lobaki mo pepe moko makasi ezo beta ya ba crise bato babando kufa bazo bela lisusu te
tina nzela nzamba bande kotanisa bato bazo koya na nzela moto azo tambola kwei asali crise akufi intercession bande ko bondela mais message oyo komela ba pasteur bande ko nyonso o ba bondela ka pona mboka pe bazo bondela pona bana na nzambe batelemisa vie de prière ata yo zo landa nga place oza olingo ke hôpital obeli luka ba bondela pona yo et puis après OK nzamba la pambola biso mutakoza na foi nini en Christ frère botama ndeni Kondimeya la parole de Dieu. Okay. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que na mokili abako la kelope mabe, na mokili abako lo ba pesinta obongate, na mokili abako lo ba suki wana. Mais tant que oko tia foi na makambo bako ba lobité et oko kisamate. Okay. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour dire que foi yoko chakana oyo et outi na parole de Dieu. Or dans la parole la Bible dit vous serez la tête et non la queue. Okay. Or dans la parole nous allons défendre oya yebana. Il y a des versets bibliques où ils ont couvrir où ils ont kanga vie ya ba chrétien ya bato ba accepter Christ ou bazo pratiquer. Alors foi ko ya lorsque muta komi pesa na parole de Dieu akolinga penza ko tia kana oyo mokili zo ba libanda te. Merci en tout cas l'homme de Dieu église Jésus Kimia Nicolas. Église Jésus Kimia parce que tu as pause na clash. Non, nakanisi que ba clash ba biloko wana eza mo PPE aki parce que ba pasteur bazo mélanger bon Zambé na politique bazo luka ba positionnement bazo welela ki ba poster na bango ya ba biloko wana o nyonso tolobela ki ya ba RC ba biloko wana nyonso eko servir peuple de Dieu ne côté nakanisi que musali za makasi tozana nuna étant oyo tozoki na temps de la fin na ebisaki yo que après corona kimia ekota asuti na ebisaki yango ne bandeli après pandémie mutu moko ta fanda ouais et bandi zonga susu voilà mais mutu moko ta fanda zela kimia ke pandémie ko sila kimia ko kota te na lobaki pendant que nazobondela nzamba zo ebisanga génération oyo ko lekati yeso azo ya na génération otoza la génération musuko ya na simati mutu no ça s'est préparé ba signe nyo attend de la fin c'est comme ça donc ton zimana biso tozela na tozo image ya pasteur Roger Baka puis dans zongela na motuna to la non extrait à papa la biso Roger Baka ndinga pesi message na diaspora et puis tozonga pour tozo ko réponse ya motuna nzambe et frata avant le 15 février 2021 cherchez à quitter les lieux où vous êtes dans la diaspora. Amen. Après cette date, vous deviendrez des esclaves dans ces pays-là. Ainsi dit l'Éternel. Tomoni extrait wana okolo bani parce que batusi ba mona ko avantir on dirait moto na nzambe mutu et bouger batusi ne ba loba est-ce que ça possible vraiment que batu ba utapoto bazonga na condition que chasse ces allées te nakanisi que Bible zolo ba examiner le prophétie mosala nzambe mutapesi yango évangéliste nzamba lobini batu bazonga nakanisi que Bible zolo ba boye bokoye balisa kolia solo to mosakolia solo soka apesi lisakoli na ye pe ke na accomplissement pe kokisami alors alobi février non eza musika te faut patienter non bo apprécier poigne mais bon a février on va baroyamba moko po ekoyamba non kasi limite apesi na landi wana limite bato bazonga avant février et puis 2021 après yango makamoko boye koya alors faut attendre ça moi je parle pas vraiment nango na ko juger prophétie wana te na kokika ko examiner yango pour na webisa bana na nzambe que mutu ne soit pas examiné et puis eza prophétie pesami faut examiner simplement ngana naza ni pour ni contre sur yango mais message nangeza ka ke bana na nzambe basokola ba robe lavez vos robes la Bible dit préparez-vous basine nyon soit temps de la fin si kokisami après mon pépé ya pandémie oyo kimi ko zanango souté et ko zaka de guerre mi pépé mususu makasi zo ya ko beta oyo ko masubatu alors nous devons se préparer parce que toujours attend de la fin pour nous localiser musala aux autres l'église va linger importance te na ko ba linga mabala ndenge ozoluba wana tuka ba voyage libala mutako luka libala met en entendant zo luka voyage libala bongo soko kufilelo yeso akoya te mais soko kufilelo molimo no ekende wapi il faut y barango yeso akoya ne loté musala accident okufi obeli okufi parce que bato bakufilelo ba yebaki yango pété molimo no voilà mutu no so assez préparé après ça bon moyen na Jésus Christ Nazareth pendant ce temps où il y a tikal nango ya mikolo muki ototikal nango na sina moi awa ba signe so attendre la faisoko kisama ezabela loko ba ko visiter bande ko so bazolanda biso tozo continuer car na mambu ya etali ba miracle ba prophétie namoni papa Emmanuel n'était so ino benge nganga prophète so ki nani na ebinonte ponga na jija répété Ézéchiel
Ok. Ouais, à transformer mai na vino quoi. Mai moi simé na mulangi. Tous on a tala et puis tous on a payé sous pour to continuer. Tous on a élément on a et puis tous on a pour to continuer. Alors, vous voulez voir la démonstration? Est-ce que vous voulez voir la démonstration? Je voulais faire la démonstration. Je voulais transformer l'eau en jus. Voici cette eau. Vous voyez? Ça c'est quoi? L'eau. Est-ce que vous voyez l'eau? Oh prophète, tu avais mis quelque chose. Tu vois, il n'y a rien. Est-ce que vous voyez? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vais transformer cette eau. Hein? L'eau va devenir léger. Regardez. Je mets d'abord les téléphones là-bas. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Vous voyez la bouteille? Si vous voyez la bouteille, écris là-bas, je vois la bouteille. Si tu vois la bouteille, écris-moi, je vois la bouteille, prophète. Écris-moi, je vois la bouteille. Surtout partagez, 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 partagez. Partagez ma place, placez. Regardez-moi les jus. Regardez-moi cette eau. Hein? C'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau. Cela va devenir le jus. Hein? Regardez-moi, regardez cette démonstration. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous voyez? Il y a quoi? Il n'y a rien. Maintenant, écoutez. Tu vois? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Maintenant, regardez la démonstration. Je vais prendre ça et faire comme ça. Ah, il n'y a rien. Vous voyez? Il n'y a rien. Je prends la bille et fais comme ça. Ah, je prends la bille. Ah, donc il n'y a rien. Je vais recommencer. Il n'y a rien. Vous voyez? Le bouchon est là. Oh, on a trouillé les bouchons. Tu vois? Il n'y a rien. Je cache. Hein? Attends. Vous voyez? Il n'y a rien. Ok, vous voyez la bouteille. Hein? Je prends maintenant. Regardez la tête de bouteille. Ce n'est pas trouillé. Hein? La tête de bouteille. Je cache. Hein? Vous voyez? C'est ça l'eau, non? Je cache comme ça. Bouh. Ok. Je cache. Ok. Ok. Écoutez maintenant. J'ai caché. Qui n'a pas vu la bouteille? Personne, hein? Regardez la démonstration. C'est la bouteille. Hein? Vous voyez? Alors, je peux prier. Dans ces livres que vous voyez, j'ai mis les codes pour que l'eau devienne une autre couleur. Qu'est-ce que vous voulez? Rouge ou bien orange? Vous voulez la couleur rouge ou bien orange? Écris-moi. Orange ou bien rouge? Orange ou bien rouge? Ma placez. Vous voulez quelle couleur? Quelle couleur? Orange? Orange? Vous voulez orange ou bien rouge? Orange ou bien rouge? Placez. Vous voulez quelle couleur? J'aimerais que vous m'écrivez là dans les commentaires avant que je transforme ça. Vous voulez quelle couleur? Orange ou bien rouge? Au nom de Jésus. Je vais transformer ça par le nom de Jésus. Vous voulez quelle couleur? Écris-moi dans les commentaires. Orange ou bien rouge? Orange ou bien rouge? Je dis orange ou bien rouge. Écris dans les commentaires. Si c'est orange, je vais transformer orange. Si c'est rouge, rouge. Ok, bon, j'ai choisi. Je vais transformer ça par une couleur d'orange. Dans ces livres que vous voyez, je vais vendre ces rouges. Dans ces livres que vous voyez, il y a des codes. Tout ce que je vous dis, ce n'est pas la magie. C'est une force. C'est Jésus-Christ qui m'a révélé tout ça. Et je vais faire la transformation par le nom de Jésus. Écoutez maintenant. Orange. Il a écrit orange.
Voilà, je prie. Seigneur Jésus, maintenant, je suis ton serviteur. Pour que tout ce monde croit que je suis ton serviteur, je veux maintenant que cette bouteille devienne maintenant une autre couleur. Comme eux-mêmes ils ont choisi la couleur orange, Père, je veux que cette bouteille devienne une couleur d'orange maintenant. Que cette bouteille devienne une couleur d'orange maintenant. Que cette bouteille devienne une couleur d'orange maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette bouteille devienne une couleur d'orange. Placez, 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 placez. Que cela devienne une couleur d'orange maintenant. Que cela devienne une couleur d'orange maintenant. Que cela devienne une couleur d'orange maintenant. Je déclare, deviens orange, deviens orange, deviens orange, deviens orange. Que cela devienne une couleur d'orange maintenant. Je déclare, au nom de Jésus. Change de couleur maintenant. Placez, 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 placez. Change de couleur, 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 change de couleur. Maintenant. Change de couleur. Maintenant. Je veux que cela change de couleur maintenant. Au nom de Jésus. Que cela change de couleur maintenant. Que cela change de couleur maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Changez de couleur. 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 Allez, deviens une autre couleur. Deviens une autre couleur. Placez, 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 placez. 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 Seigneur Jésus, je veux que cette eau change de couleur. C'était l'eau couleur blanche. Je veux qu'il change une autre couleur. Qu'il change une autre couleur. Qu'il change une autre couleur. Que cela devienne une autre couleur. Que cela devienne une autre couleur. Que cela devienne une autre couleur. Au nom de Jésus. Ok. 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 Vous allez voir comment cela va devenir. Vous allez voir au nom de Jésus. Deviens une autre couleur. Deviens une autre couleur. Placez. Placez, 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 placez. Deviens une autre couleur. Placez, 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 placez. Au nom de Jésus. Alors, vous voulez voir. Vous voulez voir la démonstration. Je n'ai pas déplacé. Je ne suis pas déplacé. Je ne suis pas déplacé. Je ne suis pas déplacé. Vous voulez voir une autre couleur. Nous avons demandé une autre couleur. Vous allez voir. C'était l'eau. Cela va devenir une autre couleur. Alors. Tout le monde est miracle. On est salami. En tout cas, tout le monde qui peut... prophète essaie d'azaki na biloko wana pe à son âme sia kenda ba prophétie pe yo po bimisa ba prophétie et belé tant to bana ko tourner na kitambo ke ba miracle ya lolengo ba ange ya mai bazala ba bongola mai na kanisi que yo yebi na yebisaka prophète Seda na mususu na boy kotanga kombo abima na prison na misusu wana nyonso na yebisaka bango ke nzamba obeta bino bokufa bo se repentir rapidement bo lukanzambe na ndenga solo c'est d'ailleurs katin le loi kufati na yebi kutu te soki église wana place ba obimisa ba biloko na sama beleza kaka Ezekiel c'est repentir mon frère okufa otika bana c'est repentir au moins biloko sala wana nanu eza magie donc il y a des choses sur l'andi vidéo wana asali biloko mibali asali magie mais magie ango pe salami nango bien te. Après, Bakissi coopérative. Tu peux comme frapper, on va combiner moi des vidéos. Non, va combiner toutes des vidéos, mais ce que tu as dit, on des aventures. On ne sait pas si ça. Ba propos,
abandino on a ko invoquer ba ange oh ba code angélique ba code angélique et puis on te livre ba code angélique wana ce sont des choses diaboliques livre wana bato ba soma ça ngoni batanga ba code ngo ba code wana ko sala nini ba bongo la pe mai na vie yango na lobisco pourtant ba bongo la ndenge sko abongoli mai wana komi couleur komi wana après ce ko vient na changer abana na ye moi si nettoyer les botana ye ce sont des choses très diaboliques au yé na kat église parce que au moni peuple de Dieu le lo balingi bato balingi ce ko vérité te bato balingi ba mentir au moni neta wana il y a des choses où ils ont l'accès à ma place wana un ezana no bunganga oye moko azobenga yango expérience non na suka nda lobeze expérience abi naza nanga te naza mona na nzambe ze expérience donc expérience eza nini omoni tanga kiti bouteille omoni tanga oningisa na tali video wana bien omoni tanga oningisa aoningisa otomboli lamba azotala soki si ekomi rouge tanga moni ekomi rouge te akitisi azwi soki comprimé nini nalobi so nga na ebisi déjà Ezekiel a se repentir akobela liboma okufa a se repentir nalobi lokola musakoli soka yo kite na ebisaka seda awa na caméra na yo lelo na ebisi Ezekiel a se repentir soki ya solo makambo yazo sala wana za bonzambe aya kasi ni mission avanda awa soka la mission akosenga droit de réponse aya kasi aya to pese mulanga mai asala ona misu na biso abele la code abele aningisa abele la code angélique wana awa na mouchoir na pembe wana et comme la rouge awa ngana fandia wana zoko intercéder c'est da invoquer nganga awa invoquer ange wana sotoye parce que soki za nzambe ngana fandia wana obelela nzambe ye pa ye a invoquer pe ange na ye wana soki za ya nzambe omoni biloko wana nde biloko ye na eyaki awa na 2014 15 12 makasi nakende kote na Lubumbashi nabosanaki papier nabosanaki cravate nanga na Kinshasa na tindi bazwa ngote na zonga ki na esprit na zu yango voyage astral bateya yango wa me bato bafongola misute comment un homme de Dieu à cause na Lubumbashi lo bana zonga ki na ndako na yeko zo chaussette na tikaki n'esprit bato pe balobi amen voilà comment est-ce que peuple de Dieu baza aveuglé biloko oyo fouete yama biloko oyo soki to bimisi yango to dénoncer yango te peuple de Dieu beleba okindi na kati ya lifelo allez-y maintenant voir les commentaires na place Ezekiel Osala aventure wana il y a d'autres personnes qui soutiennent oh non c'est normal oh non c'est normal mais yemo comme mutazo sala ebika za na problème na nzambe mais il n'a pas peur. Alors Bible zoloba que lorsque ba violé Dina ba Zabilo ba telemaki Zabila zalaki Dina zalaki mwana ya mwasi ya Jacob mwana mwasi azo représenter église na kati ya bana ya Jacob on ne peut pas violer l'église et sur l'internet et puis laisser ça lelo awa toloba awa ba pasteur nyonso ba banda côté ya ba ange yo moni maté na ba tchaka ngo sur la télévision ba commence ba osala ba enseignement na bango sur les anges ba lexaka sur la télévision te pour na nito dénoncer ki yango ba commence osala ngo siko ya kobatama pourquoi parce que soki pe to tika ki yango lelo to loba awa nde lingezo en plaire parce que ba initier combien de deux lelo zo mona bana ba chaînette bazolata même yom to landanga pasteur na mino lata ka chaînette wana ya kabal juif abombaka médaille nango na poche bino bomona ka chaînette mais vous allez toujours là-bas babondi na pona bino après bo tuna pourquoi ba vie na bino ils ont fondé maté pas pasteur on baza ba vendeur des esprits na marché satanique baza ba commissionnaire bango nde ba oteka ba milimo ba tuna marché satanique bazolia pe bate bene na bango na ba sango ba kota magie na ba monsieur labe bazaka na magie na ba pasteur wana bazaka batu moko ce sont des vendeurs des esprits ba commissionnaire ya marché satanique ce sont des personnes on nzamba ko beta pe nzamba ko tika ko beta bango te Ezekiel se repentir lelo ba pasteur ba olata ba chaînette bazobanga te bazolata ba nzambala na bango ba uti ko zona na ya ba couleur ya bibembe bazolata la tango omona nzambala moko boye otali sultan wana ba sango ba saela ngo ba nini ba kilt na bango ya baliwa pasteur alati ngo ekote ya nango ayebi ce sont des codes vestimentaires o bango ba yebi ba code vestimentaire wana uti na ba bloko na bango ba kekota wana ye Ezekiel ba azoko invoquer ange azupe mungagiana zo ningisa azoko wote na ange mai bazala eloko ezo sala nga pasi na suka Ezekiel azoloba okelo kalobi soko lingi obanda okwesa batu na église keso mba livre pa na ye donc tu te monaka pe batu bazobamba na église wana bana livre donc eza bana livre donc parce que na uto taka livre na ndako a invoquer azui puissance ya kwiti aya boki kwiti na église ali so atomeli maboko likolo bato babandi obambana mais regarde maintenant siko bato bakoya kokanisa pe que ndenge to sala ba délivrance wana bato bakoyaka eza aventure eza ba livre Ezekiel au moins siko babi bo somba makasi boki no somba ba livre pa na ye. Mon frère, c'est repentir au kukufa, au kobela liboma, na yebisa kaseda awa. C'est repentir, boze belé na kata ba aventure wana. Repentez-vous, nzamba lingyo makasi, wa musala nzambo te kana yo bien, moment où c'est repentir yango. Ce que za bon nzambe oyo zo sala. Je t'invite na plateau.
yaka face à face ngana belela Yesu awa yo obelela ange na yo wana po eza bonzambe ma yo wana bongwa na to mona ngo awa en tout cas na yo samba na église na yo na okanga église na ngai. Merci en tout cas, toujours continuer. Papa, toujours mon marambo pe leki a matang belé. Est-ce que moi non akundi parents na yete a cause na malédiction? Et puis kokunda parents et zara na bénédiction na kati. Non, la Bible dit honore ton père et ta mère. Ouais. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Les parents sont sacrés. Batebele lo bazo souffrir, ndenge mona bato bazo souffrir na ba mabala na ba vie. Beaucoup de personnes vont souffrir à cause de ça. Maman bota bino lelo azali lamba ko latati. Beaucoup tanana prophète moko lokola aventurier oyo ngana olobela ya ba pratique diabolique lokola ba aventurier ba osala ba pratique diabolique na lelo. Ayebisa bino no maman na bino azandoki. Yo zui téléphone na yo bengi grande sœur na yo. Prophète a prophétisé lobi maman na biso azandoki. Prophète a prophétisé lobi maman papa na biso azandoki. Allez bosangani bino so. Maman to ko aider souté. Maman lokola zo loka biso. Maman ko souffrir. Mon frère, beaucoup mon na clarté na sena moyawa. Tant que les parents ne sont pas honorés. Oh, tika, beaucoup za la maudit. Soki ba para baza honoré te. Moi na sena moyi awa faut yeba ke batebele même baza maudit na ba misala basala abima na ndako na bango sona na papa na ye abunda na maman na ye ba bloqué belé sala ki via moi ne baby. Mais tikala ko yeba ke lorsque les parents sont honorés bana papa mbola maka. Au prophète moko yebisa so maman na biso azandoki sko bozu maman na bino na boyeda ka yesuté. Botika maman na bino azali lamba malonga ko latati atape prophète yebisa binoté mais pendant ko landanga yo no mbali lo bolata ba concordance maman na bino eska na chemise malonga papa na bino azana veste ko mana miso abatu. C'est ça. Soka na biloko nyo soté et ki atalo bakati. Et que bino honoré ta yimaka. Boye ba ke no bokozala maudit. Parce que parents lokola sacré. Moi na fakunda baboti na. Selon aussi la parole de Dieu. Et loko sali ke lelo bana bazo kufa ba para bazo kunda bana. Eza vie apprécier. Batu bakomi ndengo moni bakomi boelelo akota banda kwa nganga luka ba pratique ye pas zo mbongo ye pas comme na prado ye pas somba mutuka ye pas sala boye. Tout ça ouais, ça c'est la bénédiction. Donc tout ça batu nyoso lelo bakomi ko luka ye pas zo ye pas bonga. Maintenant vie apprécier sali ke ba parents bazo kunda bana. Mais d'après la Bible bana ndefo bakunda baboti na bango. Ozomona ndenge Isaac akundi Abraham, ndenge Jacob akundi Isaac, c'est comme ça que et continue nandenge Joseph akufa bana ni bakundi na kati Égypte. Donc c'est ça. Ce qui mutu a honoré ba parents na été aza maudit. Ce qui maman na bino akufi. Il faut kundaye papa na bino akufi. Faut kundaye parce que bino boza bana. Faut bo honorer. Avant bo honorer même na cimetière, bo honorer pe pendant kaza en vie et ce qui peut le loisate, il faut bo honorer. Parce que botika li ba orphelin. Bozo papa mususuté. Papa na bino ka yewana, maman na bino ka yewana. Bozo papa mususuté. Bozo maman mususuté. Ba chanja ka maman tata zandoki. D'abord, ce boké na jugement na Nzambe olongate. Pour ce boké na jugement na Nzambe, prophète a biso maman na bino andoki non? Oui. So maman na bino na kindoki na ya avant kendo loka, abando peso libele. Bon, na pesa mona nga libele, akotika la kolela, apeso libele ke loka. Ayo kozonga bongiso ya zipio bangungi ba soyote. Yosko okoli, abokoli yosko komi mutu, ba yebiso sko papa na bino za kandoki mtakanga famille. Yosko lobina ko sunga papa na bisote. Donc même ce boké na jugement na Nzambe okwei. Parce que yena kindoki ne atangisi yo, abateli yo, akolisi yo, alakisi yo kotambola, alakisi yo koloba. Na tour na yo te azandoki na kosungete. Tu es maudit. Donc batebelo mona ba souffrir awa pona ni mama na bino alelaka, papa na bino konto de viezate. Yo so zumbongo ke na bar, bazo boaka yo, DJ zo yemba yo. Yonde makambo. Yonde makambo tondisi mesa na ba bière. Papa na bino chimisa bima na miso bato ezate. Boko zala ka maudit. Donc un jour bo luka bandoki, nanya luka famille o muto lokati. Lorsque les parents ne sont pas honorés, les enfants sont maudits. Ouais. Papa oyo abotio to papa ya muninga zaka papa to ndeni pona mona na internet yo lokwa oza pasteur oza muto na Nzambe e bikila to bambano e akaka soko toucher papa na bino moko to soko toucher pe papa ya mutu mususu to baka papa ya muninga paza papa ko bato ebele internet ba mo kasa soko afingi papa ya muninga nda afingi papa ya bangote te nakadisi que insulte oyo uti koleka papa. Bon, en dehors, il y a éducation au monde raté. Mais déjà, quand aux intellectuels, intellectuels à fingati, tout le monde a une éducation, normal, intellectuel, à quoi quitter au finga. Donc, à part ça, la belle ramutu. Mais un intellectuel, quelqu'un, où il y a une bande de l'école, à quoi bimisa ba sanité na mon été. Je vois pas sa place. Il faut sous drink, je ne sais pas, mais en tout cas, une personne où il y a quand même
asali quand même moi 6e primaire fois à la difficulté à kobimisa insulte na monoko na ye. Ça alors en dehors de ça ce muto a raté même éducation pas baboti na ye. Mais lorsque komi ko mwana na nzambe et koza maintenant chrétien parce que chrétien ko bimisa insulte na monoko na ye te akofinga mutu te ako manquer parent ya mutu respecter parce que ko manquer parent ya mutu respecter parce que tango yo côté le mapona ko manquer parent ya mutu respect parent wana na parent na obazandi ngi moko donc ko manquer ba parent no respect le somoni mutateli ba bando finga parent na yo c'est ka finga rapé ba parent na ye ko se déranger te. Donc c'est une personne qui est maudite. Ce qui a honoré mes parents, c'est qui a honoré mes parents. C'est une personne qui est maudite. Donc, Abandi a pas na bango. Et puis, il a balabala. Donc, jamais yo comme a manqué parents au respect. Après, il a manqué na to sako yanga baboti na manqué wana pour baser Cynthia. Ce qui a manqué ya yo, c'est qu'il manque capé ba oyayi. Donc, c'est une personne qui est aza déjà maudit, aza impoli, aza bon. Bambano na ezali. Bambano ezali. Parce que tu as la que Bible zoloba c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Muto aza supérieur na yo soka lobi maluba mabe likolo na yo ko kita likolo na yo. Alors faut éviter avoir des problèmes avec les gens. Et puis ngana pesa ka bande ko conseil. Même ba chrétien so ba olanda biso partout dans le monde. Il faut dans la vie éviter avoir trop de problèmes avec les gens. Il faut éviter trop avoir parce que dans la batu musuna sena moyi awa bango jijima ya makambo na bango kindaka na butu. Boko swana na moyi mais yake luko na kinduki. Ce qu'on na kinduki te. Faut éviter des problèmes avec les gens. Et ça n'a pas tout le monde à parqueter. Ce qu'on s'allie ma bé, il y a qui n'a pas nganga. Abi bon, le quoi muto sanga ma bé, n'a que luki na butu. Ce qu'on s'en enzambité. Parce que yo aux en vie de prière, mozo luka makam. Ce pas que luko na butu. Ok? Ok, ouais. Parce que tu n'as pas Dieu. Ce qu'on s'en enzambé ou ya soloté, il faut éviter de prendre avec les gens. Même quand tu as Dieu, il faut te protéger, non? Nzamba zo battre là, mais il faut éviter trop avoir des problèmes avec les gens. Parce que ça n'a pas tout nassé na moyawa. Tribunal la bango zaka banda kwanganga. Tribunal la bango zaka pas diable. Ce qu'on salie mabe, oui bien le konaye, ozo le konaye, bomie le konaye. Il fois qui met la qui passe Satan. Maintenant quand tu n'as pas Dieu et que tu as tort parce que la Bible dit que nul de vous ne souffre. Mukanda ya 1 Pierre chapitre 4 le verset 15. La Bible dit que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier. Comme voleur, comme malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Donc, on s'ingérer quand on a moutou. C'est un péché. On souffre nango. Ba conséquence c'est ça quand on bébélé. Parce que ça n'a pas tébélé. Acha vina bango ya ya azui commande à tena oppose. Aké landela ya batu. Mais ce que la Bible dit, s'ingérer dans les affaires d'autrui, c'est un péché. Oh, donc, qui peut quel maramba batu? Non, le roi Brazzaville. Qui peut quel maramba. Voilà, wana pinza ozongi na talangai. Donc, qui peut quel makambo ya batu? Ko landela ka makambo ya batu. Ça, c'est un péché. Donc, on va congolais presque. Et comme maillot na souffrance, mais la Bible dit 1 Pierre chapitre 4 verset 15 que personne ne souffre comme s'ingérer dans les affaires d'autrui. OK. Okonyo kwa mapamba. Rester là s'ingérer dans les affaires d'autrui, okonyo kwa ma. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait pas honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Parce que quand aussi tu acceptes Christ, c'est un combat. Vous allez persécuter. Parce que mais je pense que les parents, il faut honorer. Même parce que par place, vous avez facture en 2015, vous avez 4 vous honorez les parents. Vous honorez les parents. Honorez les parents. Ce blocage, le numéro est affiché. Au met les prophètes en privé. Tout on a service, il y a des cas difficiles, il y a des blocages. Interso bondi la pono côté témoigner Nzambe. Il faut honorer les parents. Il faut nécessairement honorer les parents. Il y a qui papa na bino azokufa lelo parce que Bible est défendre les parents à la place ebele. Hein? Parce que ceux qui parents ku financer na moya amoni kimiate à l'Eliban na été mbala msupa ku fi tombo ne monanité Bible zo ba mieux vaut un avorton que lui. Non, madame kutu moto ba longola. Madame zemio ba longola. Ecclésiaste. Tout en la Bible, c'est très important. Et que sunga bandi ko parents va olele fois za na ba. Non, âge amukie, ba biso na internet so ko biko ko ba lelote. Parents tikali parents. C'est là on est à l'église te wana. Te parents tikali parents. Ceux qui oleli parents na yote. Ecclésiaste chapitre 6 le verset 3, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Ouais. La Bible dit quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années et que les jours de ces années se multipliaient. Si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur et si de plus il n'a point de sépulcre, j'ai dit qu'un avorton est plus heureux que lui.
So muta na sena moya atabi na boti bana sanga na bengamba mibali bosa kana ngate. Mais si cette personne est heureuse, la Bible dit si son âme n'est pas rassasiée du bonheur et que nyoso ya luka na sena moya azuite, Bible dit pli lo mbala mso akufi. Cimetière ezate. Bible dit vaut mieux que tu aimes au balongola qui mieux vaut un avorton que lui. Donc ce qui on va dire ndé na benga ko wana. Maman si tu as papa na et pas maman, tu peux honorer tes parents. C'est ça. Parce que on a honoré dans cimetière kakati. C'est ça. Déjà ça va. Donc tu honores tes parents pendant qu'ils sont en vie et les jours pe bazo kufa. Faut pleurer, faut les honorer ou même bangotina parce que yo pe et vous allez bon na banana yo. Ouais. Ouais. Faut yo mon pose à part. Donc voilà. Ce que Bible les autres so na scène moyi awa am na yo za rassasier na bonheur te e ko kufi. O nyoso yo yaki donc yaki lo la touriste na scène moyi awa. La Bible dit mieux vaut un avorton. Ça c'est le roi Salomon, roi sage de la Bible. Mieux vaut un avorton que toi. Donc na sena moya nzamba peso bonheur oyo lukaka nzamba peso ngo kimia ozo yango parce que kimia est très important. Nzamba pesa mutu kimia pesa mutu bonheur ko senga nyoso ko bosa na ko senga kimia te parce que zana batu azako lukaka musala papa nzamba sunga na zo musala azo musala akima nzambe kimia pesa te nzamba sunga na bala ezana batu bazako lela libala na ba 2010 lelo nenga olanda ngana yo awazana kata libala mais azo kimia te. Ils ont dit Seigneur, promotion na musala, azwa promotion ana kimete do bazal kwa Jacob. Omoni Jacob tanga bimie pa baboti na ye, abimi na ndako na ya kepa ya nokoni Laban, akimi ndeko na ye Saou. Oyebi akima ke Saou pona nini? Et Saou lo baba propos moko mukolo papa na biso okufa na oboma Jacob. Okay. Jacob ayo kaka yango. Nde sala ka kimaka. Parce que na vie chaque jour né un ennemi. Et puis na vie faut pas avoir trop des amis. Avoir trop des amis c'est avoir trop des ennemis. Parce que les lois en a mis 5, bango so babili solo na yo. Mais comme kaka jour moko, boko yo kanate na point moko. Bobebani, ya bimisi ba secret na yo. Otikal na 4. 4 wana peko comme ka jour moko moko sengu elamba. Obi non, elamba wana moyena peso ngo ezate, bobebani, ayeba ba secret na yo, aka bimisi. Donc avoir trop des amis, c'est avoir trop des ennemis. Et lorsque comme on a ba ennemi ebele, contrôler ce ko ba ami otikal na bango. Si tu vois ton ami avec ton ennemi, les deux sont tes ennemis. Si. Vous comprenez? Si vous avez ami na yo, na ennemi na yo, bangomi balé baza ennemi na yo. Bangomi balé baza ennemi na yo. Donc oyo yebi comme ennemi na yo, il y a azo travailler publiquement, wana oyo aza mino a travailler secrètement. OK. Bangomi balé baza ba mina yo, ba ennemi na yo. Donc ça faut faire très attention. Alors Jacob a yoka ba propos ya ndeko na ye akende pa noko na ye là-bas. Là-bas, comme aux années qu'on a travaillé gratuitement, non. Na kosa la 7 ans, au pesanga moi na Rachel, comme na CPNAE, après les restes des années, au bando foutanga salaire. Mais Jacob a yeba quitté que il y a un problème, il y a sorcellerie, il y a loi, il y a coutume na katalibota. Il y a kantika que non ce qui na zu moi si na rozwa kimia. So na zu musala na rozwa kimia, azu musala azu kimia te. Ba pesiye moi si o ya linga kité. Pourquoi coutume ezali ko dominer sorcellerie bande donc ko dominer na katalibota wana. Parce que ça na batebele lo akota libala o souffrir simplement parce que sorcellerie zo dominer. Voilà to côté déjà na marché satanique. Wana déjà to bando ki na marché satanique. Donc akota libala zo souffrir pourquoi? Parce que sorcellerie zo dominer ba teka bango. Liba les aki moko ya babiloko ezaki déjà un combat parce que ezaki na ba loi na kati ya libota ya Laban. Jacob ayebi noko na ye Laban, Jacob ayebi maman na papa na ye, mais Jacob ayebi teke na kati ya famille na biso bana basi bana ba problème. Bana mibali basana ba problème. Il y a des lois au batama. Ce qu'on a découvrir en autant que ba pesiye Léa, babi to ko peso Rachel te zonde Léa parce que loi coutume na biso Laban zo faire comprendre des coutumes na biso e pekisi to balisa ya avant leki. Donc ezana biloko belo mona na ba vie ya batu, ezaba coutume na bango. Biloko ezali lié na sorcellerie ya famille. Déjà na famille on a bayebi que non awa pour moi na moi si penza zo libala, faut na no sala ba ventir après azuli bala entre temps biso to sala étoile na ye. Nde po monaka mwana ko botama mama ya simbi mwana tomboli likolo. Mama leka tombolo likolo mwana oyo akosunga famille mwana oyo aza mwana mobali tango ba lobo kosunga famille wana ba récupérer étoile na yo ba ke kosunga nango famille na kindoki mwana wana azokola azaka ka muta kwiti vika ya ki banditisme nzoka de mama leka tombola ya loba kosunga famille bino bokanti na moi ora sungi famille na butu étoile bazui na butu ba ke kosalela na moi batikali siko kotra mwana wana tikali ndumba mwana mwasi vie zaka ki ndumba asala biloko teka ki ndumba boko tsa classe katani bosala bonyoso boluka boy de mwana simbate là on a vendu maintenant bateki maintenant étoile ya mutu là maintenant ils ont marché satanique parce que Jacob azu musala ayaki nandaka noko ni chômeur azu musala azu kimiati azu libala bali Léa azu kimiati
Non, on est ici. Ceux qui ont besoin de Rachel, quand ils ont Rachel, travaille encore 7 ans, travaille donc 14 ans. 14 ans, basi ba momi balé. Azuka kimiati. Basi ba troubler les sous. À la fin, les azuzil pa pesier. Allez, Rachel pas zubi la pesier, akomna basi 4. Aboti suna bana misala. Moko ya ba force ezaki na makila. Oyo Jacob bande ko mema ko wita mila koko na ye Abraham. Koko na ye pa botaka na Agar mwana musala. Ozomona. Donc dès tout temps les plus grands combats ya vie ya mutu c'est dans les sang. Parce qu'il y a des choses où ils ont makila ya mutu o yemo ko ayebite o eza lié na kata famille so ka combattre ngote na prière so ka leki na ba délivrance ya soloté a continuer ko bika makambo eloba na kata libota. OK. A continuer ko bika makambo famille eloba. Ndo moni sikoyo chaque vendredi. Intercession ezobondela de 6h à 17h na bande ko so baza partout ba kolande mission. Adresse eza Bandeko so bazolanda biso tozana ki tambo cimetière. Référence na biso eza station ya cimetière. OK. La avenue eza Air Congo. Numéro eza 68. Na souka pena wana. Non non, na station. OK. Station des référence et puis tozana 5 parcelles na goudron. Station de référence. Donc c'est comme la station Air Congo au Kominayo. Alors bandeko so bako landa prière ya marché satanique pour yango zo sala maka chaque vendredi. Okay. Mais pourquoi marché satanique na ndeko expliquer que batubele ozomona bazotambola na se na moya bateka bango na butu. Na uti ko loba makambo ya ba pasteur na ba messieurs l'abbé o bakota ba magie. Batwana nyoso baza ba commissionnaire ya Satan. Déjà ce bobotami na papa o ya Zandoki, aza commissionnaire. Bakoki pe ko ya proposer ba di yo boti bana kitoko boy teka bango akoteka pe bana naye ndende ko moya mosi bisinga bi papa ngana olota mari de nuit papa nanga na bengi petite sœur nanga na tongo yepa bisinga ngape na lota ka papa zo ilanga lokwa mbala butu na bengi ndeko na biso musu ya bi yepa lota ka papa zo lokwa bana basiona bakono so babalati bakuna ba âge moko boye ba yeba ndeni siko ke papa ne mutaza mari de nuit pour balata pe lungema. Oui mais mari de nuit na pesa ki enseignement moko na lobaki c'est un esprit oyo et là takanango bilongi mais ce que ça na vie de prière nzamba o l'action vraiment qu'ils atteignent. OK. Également pe muto akoza na mari de nuit makolota te so ka bandi kolota c'est que nzamba bandi ko révéler tala bisika vi na yo kangami. Alors mari de nuit ce n'est pas un esprit qui vient pour se satisfaire, non, l'esprit n'a pas besoin de satisfaction. L'esprit azaka na ni os ni chair, donc akosi koya ko se satisfaire te babali saka mwana mobali mwasi ya butu to mobali ya butu so bana posa basa l'étoile na yo. OK. Yango moni même ba musicien mona wana na ba succès na bango ndenge ba weli la ba succès na bango oyo na oyo to ba kenda ba maison na bango mulili ba verrouiller ka côté wana parce que so bali ba yi ba succès pas muninga wana ko akoko ma mwasi na donc alati esprit mwasi moko na butu aya bandi bimani a récupérer étoile ki bako si étoile na ibongo donc soki mwana mobali azana mwasi ya butu cela veut dire que étoile na ye déranger monde de ténèbres tant que étoile muto ko déranger monde de ténèbres bako zana besoin ba saler lango alors ba démarcher bako utiliser mwana mwasi moko andoki bimina ye pe pa makambe bloqué bako utiliser mobali moko andoki bimina ye pa vie baby ozana mbongo mona na kasute obando sa misali bando sa na bien ozaki na mbongo na yo ndaku ezaki na kimia oya congé moko na Kinshasa wa ozwa ujana moko boye na lemba ozonga poto vie na yo ebeba donc faut se repentir ba bondela pona yo na marché satanique bako préparer juste une femme un homme abimina yo pas blocage côté mbala moko na marché satanique ba somba na nzela ya rapport sexuel ba somba na nzela cadeau mbongo wa kokabela na nzela kokabela bako balisa libala butu na nzela ya rapport sexuel bako balisa yo pe mwasi ya butu mobali ya butu mais ça na raison il y a ko satisfaire te et ça na raison ko c'est l'étoile na yo ndo mona parce que soki mwana mobali azana mwasi ya butu mwana mobali mbongo ne côté bandoki ne ko banate parce que mwasi wana ko senga mbongo également ka de ya moya senga. Donc mbongo na ya besoin nyonso ya moi ba besoin nyonso kaka na butu ndenge zalaka également mwana mwasi pe soka zo sala misala zana mobali ya butu mbongo na yepe banda ko mona na te mais ezana basine ko ekenda ko talisa ke muto atekama azana kati ya marché satanique soit azana kati ya alliance ya libala butu parce que zana batebele ba lota ka déjà te mais azana mobali ya butu akoye bango à travers basine so zana mwasi ya butu o lota ka te okoye bango à travers basine nini bon basine ezebele bilembo ya ba célibataire ne tient célibataire akoy ba facilement que nazana mwasi ya butu ba malade esprit wana ya mwasi ya butu tchaka ba hémorroïde na nzoto mobali parce qu'il faut comme impuissant faut nécessairement yo comme impuissant pour ce que atona mwasi na ndako o satisfaire sur mwasi te c'est elle qui gagne maintenant ndo mona ba hémorroïde si la kater so yena ba prière à délivrance ko mona comment est-ce que to benga na ba esprit wana ba témoigner nzambe
Bon, on live, ouais. Vous contacter oui, à travers le numéro. Si on à travers le numéro, on a copié le programme, on a dit programme à prière, même le téléphone. Je crois que les lots aéronautique pour ça, de comment vous témoigner penzamba biki na sida, na téléphone, de tobonde la kinaye, voilà. Donc, na banzela moi si a koye facilement que ndenge na zaboye, na zana kati ya libala ya butu ba koti sanga na libala butu ba sineze bili. OK. À part l'autre qui a zo bimana mobali akoki ko remarquer ba infection si la raté dans autres. OK. Akoki ko remarquer ba infection si la raté, akoki ko remarquer ba malformation moko makasi, akoki pe ko remarquer l'air moko abandi ko fani. Moi l'air moko komi kitoko, l'air moko komi on dirait azo melisa parce que ba ndoto ko melisa pa ko l'autre on na butu. Genre que nazo melisa bana na butu, nazaka na bana na butu mais na moya botate. Ils rappé ba signe ya ki azana kata libala ya butu. En même temps sur le plan physique comme ça trop de déception. Mobalo ya ki parce que mari de nuit akobebi sa même nzoto ya mwasi. Et au bim ça nzoto mwasi à la fin bim ça nzoto mwasi. Donc son mobali il faut dégoûter après à libela. Et comme quand non mobali on a qui posa kana nanga non il y a un esprit où ils ont chassé. Également moi na mobali pe so kazana mwasi ya butu kozala penza stabilité. Boni sentish to kabwana. Bongo Mireille a yete. Bongo Mimi voilà yete. Wa oza insta parce que esprit on a gotiki ava na mwasi mokote. Parce que déjà avoir une femme afandi na stabilité kokota. Alors ce qui peut sali ki bo balana ki déjà. Parce que mari de nuana ezalaka ya famille ou ezal lien papa bali bana na ye ezalaka pe mari de nous ya esprit moto akende ko zo mosi moko boandoki atikeli yango abali na buto a bloquer également na marché satanique bakota la payo. Donc so za na vie de prière te ndoka ko telo bi moi so za kitoko mais moi na linge ezate akoya ko meka na butu so na butu a meki vie de prière ezata kokota également moi na moi ça ndokipe akota la pa moi mbali waza kitoko mais que na lingi ya koboya akoya meka na butu soka meki vie de prière ezata kokota obandi lotamba mo basi ya butu et s'il est là ceux qui bazui contrôle na yo ba ko zope contrôle la finance na yo ba ko zope contrôle ya mbongo santé au mona makamuni soko bebo ko kauka mari de noir kausa ka muto au mona pina blocage côté na vie mutu mbongo zo mona souté mais ça la que zo simba souté ba complication bandi ko landaye là c'est une femme c'est un esprit oh déjà zo ka contrôle ko la vie ya mutu parmi l'esprit diabolique makasi oyo satan ça il a kana kati ba alliance ya mulili ezali bala butu bana okobota bango okobota bana na butu bakobota soko za na mbala butu na mwasa butu kobota bana maintenant c'est ozala l'esprit l'esprit wana ndeso yo banda ko sala ka to lobi likambo na chambre donc ozape na yo moko bi likambo na osala mutako yeba tete ko simba ya obota na bana na butu ba l'esprit wana ba oyoka donc okama ndeli likambo zo be eko simba te donc ozala l'esprit faut ko bomana ba esprit wana ko kata alliance wana mutabima donc chaque vendredi prière makasi zo salama pona batu nyoso batekama na marché satanique na lobaki une émission il est qui na pesa enseignement pour na badeko bazolanda biso na marché satanique bateka lokolo bakoteka liswa mutu bakoteka via mutu bakoteka mwana yo moko mamozo bunda natangisa bana nanga bana ba reçu na kindoki ba oseko ba bien bana otangisa na olela bango te ba okiwa teka bango déjà na butu donc bakoteka bana bazotanga bateki bango mutu ko sa classe ba batie ba poudre moi kana poudre ona ba travailler ngo susu ba bloquer vina après ko tie ba poudre tikala ndengona marché satanique ba koteka mutu tikala na mayele boya tikala na kitoko atikana mayele mais bateki vina ye nyoso sala ke simbate siko faut prière ya récupération marché wana zika parce que na kindoki atatan baliaka mutu ezaka nde étoile baki osalila soki pe balie mutu tazo tambola ba récupérer ye baki ko utiliser étoile na ye na butu allez bon vente yangwana bango ba bénéficier maintenant na succès également ba musicien ngo mona ba mataboy ba o bazana kata ba loge bana basi nyoso bango bazwaka o na bimana musicien tel o mona ngo lokumu merci mais étoile no ba mema na marché satanique ya zozula ngo succès yo tikali bongo bala kate o mona te bando bimana muta théâtre wana o bando bimana musicien wana bando bimana pasteur wana na prophète wana o mona te ti le bala souté makami comme lo compliqué ba déception zolanda yo donc okutana na commissionnaire ya marché satanique parce que zaka ba musicien te na basango bimana mese la be moko boye sango moko bafutaka bien wana tala sko le lovino plastique là au pasteur wana ofuta bien tala lovino tikala akozala na ye azaki na biloko na mulili allez asombi étoile na yo bango ba kekuna ya zui succès yo tikali vie ça bloqué chaque vendredi de 6h prière de Zobanda à 17h. Bande oso bazolanda biso partout en Australie, na Canada, Afrique du Sud, dans Lubumbashi, bazobonde là. Yo pe place aux chaque vendredi quota prière. Ce qu'on a besoin de participer à jeûne de prière, il y a chaque vendredi il y a des cas difficiles, il y a marché satanique. Le numéro est affiché, mais Kobo Sanate, ce qu'on lingolanda enseignement chaque jour na YouTube na biso ezali Prophète Marquis TV.
s'abonner na YouTube, Facebook na biso ezali Prophète Marquis Efrata. Au monde à Facebook na biso, au monde a déjà ba prière. So beti Prophète Marquis ne ba komi wana. Au monde a ba prière. Au s'abonner na page sur lingo la prière partout aux ali 22h heure de Kinshasa. Au continue na Facebook Prophète Marquis Efrata, ceux qui na YouTube Prophète Marquis TV, au landa prière. Numéro ezawana pour na moto yaza convaincu que Saint-Esprit a ko visiter ndenge bande comme ça ba témoigner na musika ba malade bungi na nzoto ba sidatiki ba témoigner so oza convaincu que Saint-Esprit a convaincre yo ya ko benga ko tinda requête na yo intercession bonne la pour nos numéros affichés. Alors so oza convaincu c'est pas un problème, bénéficier d'un enseignement est obligatoire que mutunyo soit benga mais ba oyo baza rempli de l'esprit ba comprendre message baza na posa ko luka nzambe nzamba lo pambola bino biso tozo continuer ko fukama nzambe akansela bande ko so balanda ki biso partout na pamboli bande ko so baza na Brazzaville na Pointe-Noire balanda nga kuna mingi na Gabon na Moanda partout en Australie, en Afrique du Sud, Zamba lola pambola Kapage télévision mobimba. Amen. Zamba mabino musika pour na musala nyo sobozo sala biso tozawana na kati ko soutenir bino na prière pe bande ko so bazola na biso en même temps activité ya makasi salama ki samedi oyo boya kité samedi o mususu tozala sur activité ya makasi bande ko balanda ki quand même que orphelinat na biso ba ekotiki la biso subana tozaki na bana ba baxeli biso bana. Vous allez continuer donc bandeko yo ba visiter ka orphelinat ou bo soutenir ba orphelinat. N'hésitez pas de nous contacter. Yango ezali orphelinat Marquis Efrata et ezali na mikanda reconnu na l'état eza club moko ya baventure parce que ba tupé basala rango si olingo soutenir yo moko ko se déplacer yo moko ko tinda bandeko na kitambo cimetière OK na veni kitinda juste na coin bandeko bazana posa ko visiter bana wana ato l'équipe par biso te biso to ko adresse OK au monde libanda ba komi orphelinat Marquis Efrata bana bazana kati eza loponga clôture place to bango bazana ba konso bien nzamba pambola bino so lingo visiter bana en tout cas kotika loso mo loko nzamba ko pambola déjà là sûr que vous visiter merci beaucoup et aux amala makasi alors OK yo moko soit otindi mutu akia visiter bango nzamba ko pambola yo ndinga pambola pe biso ba mususu oyo tozani lokote mais toujours sunga bana wana oyo wapi bazana ba histoire rebelle c'est très touchant parce que to solarana bango to vandana bango nzamba lola pambola bande nyonso to suki ali. Merci en tout cas l'homme de Dieu Marquis Efrata nzamba pambola pe ba o nyonso balandi biso na Kapage télévision papa to utine musika na Airbag télévision to yine na Kapage télévision na CNZTO et moni makambu vraiment en tout cas nzambe yaza na biso ebele pe mabota na biso et merci na lopango ya marabiso. Merci d'avoir eu ce biso, babi orphelinat ezali wana to kotambola bato pe belé baluka ba orphelinat na sûr que bazu adresse et bako contacter même yo yo ko pesa bango adresse, il y a pas de problème. Numéro pe ya moto na nzambe za en tout cas on s'est retrouvé au Bengi et kozala vraiment bien. On a l'autre suki à beau s'abonner, beau aimer, beau partager l'émission na biso en tout cas. Nzambe ya pambola biso mingi to se retrouver prochainement. Kapage TV. Kapage TV.